Na cadre toujours, il y a vernissage, il y a livre, il y a inspecteur Justin Kabongo, pasteur Mardoché Malukanga, Ayambi Bongo, maman Angèle Makombo, pour la kolobela importance, il y a livre Oyo Tolala. Erika. Oui, merci. Toujours na compte ya magazine Bino Erika Info, tous awa na commune ya Gombe, précisément na centre Owabenga Sepas. Ici kawapi to yaki ko couvrir une manifestation ezali juste ezaki activité à vernissage, il y a un livre, il y a auteur Bokoye Kalamingité. Bonjour. Bonjour pasteur Mardoché. Merci et Tolingi Tozwa, justement briefing parce que tout le monde a assisté à une activité du début à la fin. Tolingi Tozwa d'abord auteur du livre Ezalinani et ni sa motivation c'est qui est OIA na activité à vernissage. Auteur et livre Aza inspecteur des finances Mounene Monsieur Justin Kabongo. Aza vraiment à ça là l'inspection des finances attangisa ba finances publiques mais à ça là pendant au moins une décennie na Nations Unies na bureau na bango ya Genève hein. Toujours na makambo ya finance aza koko aza ki contrôleur moko ya Nations Unies pour na ba finance public. Donc aza motomoko a mutuya tango na yoki akoma ba buku ebele mais buko yo titre les notions essentielles applicables en matière de finances publiques na sepeli nango mingi na sombi pe buku na somba ki kutu avant manifestation pona tala nano et buku ango et lokola ye moko a lobby eza pona ba pouvoir public ba mikonzi ya mboka mais pe pona ba étudiant eza pona ba chercheur eza pona ba entrepreneur po ba yeba ndenge nini mbongo ya l'état ba jirakango ndenge nini ba procédure ceux qui osa entrepreneur osa kosala ba transaction dans l'état oye bandeng nini kosalango et mikoloyo je pense que boyoki mingi makambo ya inspection générale des finances bango mutuba kosala ba audit ya ba entreprise audit ndenge ba gérer ba mbongo etc. Par exemple mikoloyo Batali audit congolaise ya poste et télécommunication et bango mutuba kotinda ba inspecteur na bango basala ba enquête et kolakisa que mbongo à l'état ba mikonzi mingi na ba poste ya responsabilité na ba entreprise na biso ba ko gérer ango mabe bango pe ba kundola ki makambo ya ba exonération hein exonération ezali oza entrepreneur oza homme d'affaires femme d'affaires oko kotisa biloko na Congo ba marchandise au lieu futa douane oko futa te oko frauder donc bango mutu batali makambo wana siko bako basali rapport na bango ba pesi na présidence de la République. Il faut koloba bien que Inspection générale des finances baza directement dépendant il y a présidence de la République. Or président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba kinini yé priorité na yé eza état de droit, priorité na yé eza justice et justice et kotala pe makambo ba mbongo donc bako enquêter bako sala ba rapport Yangwana boko mona mikolo yo toko yoka makambo ebele par exemple na gestion coronavirus bako loba a gérer ango mabe en tout cas bako sala ba enquête parquet a bengisiye et bako continuer ko tourner ba question ndenge ni na gérer mbongo donc baza vraiment lokola sinzili baza lokola ba gendarme baza bango mutu bako aider mboko yo to récupéraka bambongo et payi eko lokola balobaka coulage de recettes na français un sointage de recettes bato mingi bazaki na habitude pendant 10 ans 20 ans hein mbongo à l'état bako ekomi mbongo na bango moko ba douane bako futa te tout ça donc bango bako talela biso makambo ango donc eza domaine moko très très important finance publique activité lokola oyo asali
livre ici. Pourquoi pas il en tant qu'expert? Parce que nous avons travaillé déjà aux Nations Unies, à une expérience ébélée. Et pourquoi pas à quoi matière oyo et que ça a un programme où un peu national pour par exemple makambo ya commune à livre pour ça juste notre renforcement des capacités pour erreur wana ya rolia bambongo bani nyoso wana ekomakate. Est-ce que les canisiers au munyango ndengeni qui assis à Tanguissa mais siko voilà na bakour na ye sikoyo il faut ça la lokola balobaka na lopoto vulgarisation et vulgarisation ango yo pe ko sala ngo hein au moninga na sepas ezaki lelo mukolo ya baptême ya vernissage ya buku ango olobi mama Angèle yo ya po anini ngana ko yebisa yo to ko yebisa peuple ezape to ko sala pe vulgarisation hein mikolo yo batu ba ko loba makambo ebele o destitution o boye to landatel leader to kendo luke na aéroport to mais ce qui le plus important namboka pona nini ba hôpitaux ekotonga mate ba école ekotonga mate problème ya gratuité tozana difficulté ya kofuta ba enseignant ba fonctionnaire mususu ba minganga bazana grève ba professeur ya unikin ba lobby tokotangisa te voilà po mbongo ezangi na caisse ya l'état hein o ba bengaka finance publique hein bisona yo nangai batu nyonso bazana ba finance na bango na ndako na bango ba ménage mais o eza mbongo wa l'état utaka wapi utaka na ba paku to futaka na ba impôt to futaka na ba douane to futaka na ba taxe bebo to futaka mais batu ebele na mboko yo hein batu ba homme d'affaires ba entrepreneur ba futaka ngo te donc eza normal te beaucoup ndenge wana ekolakisa biso ba procédure hein ndenge nini il faut ezala donc eza bien ata soki oza économiste te osomba buku ango lelo d'ailleurs ezaki promotion à buku eza boyebi bino nyonso ba buku ezaka cher na Congo mais lelo akitisi $10 otanga ata soki oza économiste te po oyeba ndenge nini ba finance publique et tambolaka ndenge nini gestion nango ezalaka rôle ya ba inspecteur de finance boyebaka que pendant presque 20 ans bazako pekisa bango basala ba enquête basala ba audit na ba entreprise hein tomona arrêté si décret nani a signé Adolphe Mozito nani a signé Matata Ponyo pour ba pekisa ba inspecteur des finances basala ba enquête na ba entreprise siko makambwango abupia esili il faut ba enquêter pour mbongo ya l'état ekota na ba caisse ya l'état pour l'état azwa budget hein budget pour asala makambo minene ba école ba hôpitaux ba balabala et tout ça donc ezapé inspection des finances a remarqué scandale wana ya ba port privé boye bakaka na mboko bat mususu baza na ba port hein o ekotisaka biloko ba marchandises tout ça et port na bango privé bon ba mususu bazwa eza en règle bazwa autorisation mais sikoyo il faut au déclarer biloko nini ekokota il faut au futa ba taxe ba futa kate ezalaka te makambo wana il faut esila. Mot de la fin Mangel, un mot de la fin aussi pour na auteur ya livre. Un mot de la fin gana pesi vraiment inspecteur Justin Kabongo merci mingi. Et là, on a l'ingapé kobakisa inspecteur Justin Kabongo naebi lokola inspecteur des finances mais naebi epé pour ayali membre ya association moko tozanango to benga kango collège des technocrates to sanganaka toza à peu près une 60aine hein to sanganaka poto to kanisa makambo mboka to sala ba analyse to proposer ba solution hein na bamikonzi ya mboka et régulièrement ezala agriculture ezala enseignement ezala infrastructure tout ça toko chaque tozoka domaine par domaine tokanisi tosala analyse tosali ba recommandation toki kotika na présidence siko na ebité soki bako
tala makambo wana bakolanda ba recommandation na biso meza mosala to sala kama en tout cas que mona moto lokola l'inspecteur Kabongo azui kokoma buku ezakata eza mosala munene énergie mingi a commis à lobby pour na ba congolais d'ailleurs pour les futurs inspecteurs des finances pour y lokola à lobby biso to sito koli to PC expérience na biso sikoyo bazana programme il y a recrutement il y a ba inspecteur des finances balança qui ba non sango jeune nyonso azana je crois moins de 35 ans aza licencié domaine wana eko intéressé ye tia dossier na yo mi bongisa préparé au leka concours ango aux ui to compter sur bino ba jeune besoin relève pour mboka nyonso o et se développa bazaka na corps ya inspection des finances moko ya makasi. Merci boyoki ba idée ezali génial ya maman Angèle Makombo bo landi ndenge nini a expliqué. Je crois que makambo soit lobby nayebi ke makambo etali kosala audit contrôle et c'est pelisa kapenza batute mais la confiance et l'on l'a rappelé contrôle T to komina suka. Merci to continuer toujours na programme nabiso ya magazine.